Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bien. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonsoir, c'est bien moi, votre sœur Isabelle, en France, en direct de Mulhouse. Bonsoir, Papa Lumière Kambolo. Bonsoir, la grande famille Oyo, il y a réflexion. Bonsoir, ben spécial, abonné na biso partout. Vous allez dans le monde entier. Les alingai wabino sœur Isabelle. Na yeli boso na bino lelo pona ko senga lisungi pona ko pesa motuna on peut dire ya semaine. Mais motuna na ngai na yé na peu d'inquiétude en tant que parent. Vous savez, kozala parent tant balobela kabana ezalaka moins difficile. Ezalaka difficile. Nazui motuna oyo, nazui problème oyo, mais namelobeli que je peux pas résoudre ça, j'y arriverai pas vraiment à voir un résultat. Donc vraiment kozwa réponse té. Na fanzenga na bi tola batamayele, na réflexion batamayele bali, batata ya mayele, ba mama ya mayele, ba jeune ya sage, ngabi na zonga. Na kendisenga lisungi na libota na ngai. Bandeko, tofandaka awa na Europe. Toyebi que l'État européen a fait sa opportunité, a fait sa droit na ba homosexuel, ba koki ko bala na l'église et na mairie. Ça y a pas de souci, c'est leur problème. Problème na biso ba parents et ko tu vois enquête na ngai ndeko na bino Isabelle et ye wapi po sala ngaki na kumba ikambo na ya na ngoli boso na bino bandeko. L'État a fait ça mibeko que ba homosexuel bakoki ko adopter bana bandeko dernièrement awana mboka na ngai izo salema to ba homosexuel bazoko adopter bana na fandi na mituni avenir ya bana wana ezali nini bao ya basi bazo adopter bango na deux couples tant mosusu na mwasi ba adopter mwana mobali na mobali ba adopter mwana. Pour futur ya bana wana ezala lolenge kani etongisinga ndeko na bino na koki vuma kozwa ba idée tenga na bino oleke na krake tikana ya na likambo na libota na ngai tosungana bandeko oyo tozalaka na capacité ko sala vidéo te tokoma s'il vous plaît je vous en prie tokoma topesa na ba idée malgré ko sala impact te na gouvernement ni esunga esoulager mitema na biso etant que ba parents ba oba ko sala vidéo tout solo là venez la famille boya l'union fait la force bo sunga ngande ko na bino avenir ya bana wana ba ko balaka oya basi babala mibali oya mibali babala basi obi ba ko balana ka pe bango na bango mwasi na mwasi pe mobali na mobali. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.